Mbote bipai nyonso bozwami pona kolanda Mag FM na lobaka toujours tozalaka ne sengo makasi ya koyeba ke bozalaka ebele na bandaku pona kolanda Mag FM. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke Général Karl Lewis Kinzomba oyo azali commissaire ya district ya Funa ayebaki na ko présenter bakuluna oyo bachaka mbilinga na district ya Funa. Bolanda reportage ya Torrance Atibu. Azalaka toujours wana pona kosala musala pona mboka na yeye nani mwana mboka Général Karl Lewis Kinzomba oyo azali commandant ya commissariat urbain ya Funa esengeli koyeba ke mokolo ya lobi ayebaki na ko présenter troisième vague ya bakuluna oyo bachaka mbutu na district ya Funa kaka ndenge bozali komona botala bango ndenge batanzi bango wana bien bakombo ya ba écurie na bango ndeti oyo écurie DGC oyo mususu 40 chege. Donc ndenge batelemi wana mutu na mutu asimbi papier ya kombo ekiri na ye babilongi oyo soki bokutani na bango na nzela engaye okolela po model bako papa yo bolanda bilongi ya mawa oyo bazali kolakisa te po soki bakutani na na butu bakipaka te ke oyo azali papa tope mama topeleki bapapaka na ndenge akosakana te na bamachete na bango boye. Lokola la police congolaise azalaka toujours wana pona kolanda koyeba kokanga ba oyo bazali ko déranger population nde bakitaki bayebaki na kokanga ba grand kuluna oyo nde lelo baye ko présenter bango na population. Lelo tozali kolakisa troisième vague ya ba insuivique o tobengi kuluna sous le commandement ya commissaire divisionnaire Karl Lewis Kinzomba, commissaire divisionnaire adjoint Karl Lewis Kinzomba, yende bokambi ya commissariat urbain ya Funa, et puis na mitindo oyo ezali kouta epai ya commandant ya ville ya Kisasa le commissaire divisionnaire Kasongo Kitenge Silvano molandaki yango conseil des ministres babetaki sete pona likambo ya monter ya kuluna et puis to ba kontina biso bazwaki ba instruction biso na musala sura tozalaka na pyramide mitindo utaka likolo ti ekokitana se yango lelo tozongi pona kolakisa bino musala nini oyo commissariat urbain ya Funa na ba service na yango ya sécurité publique na service na yango ya renseignement ezali kosala. Boye ezali kitoko makasi longonya na Général Karl Lewis Kinzomba oyo azali kosala musala kitoko elongo na ba jona ye pona kokanga ba civique tout. En tout cas population bazali kosenga esuka kaka boyete bolandela boko tatina baveni pe na ba quartier ya ville province ya Kinshasa po insécurité esila surtout mikolo yo to insécurité ezali ya komata kasi toyebi ke elongo na ba autorité ya mboka lokola Général Karl Lewis bakuluna bakolemba bakonzi kasi bakonzi bakolemba bango te. Général Karl Lewis Kinzomba azangaki maloba te pona oyo etali bakuluna bolanda ye na micro ya Torrance Atibu. Commissaire divisionnaire adjoint Karl Lewis Kinzomba yende bokambi ya commissariat urbain ya Funa et puis na mitindo oyo ezali kouta epai ya commandant ya ville ya Kisasa le commissaire divisionnaire Kasongo Kitenge Silvano oyo nyonso bato ba journaliste boyebi lelo okomona ndakisa lokola monsieur oyo na Tusevo abengami na Kongo ya Diabo azali moko ya bakuluna ya Kimbangu awa na Kimbangu 3 ye azo ko neutraliser
plusieurs fois arrêté, plusieurs fois déféré épée à côté, condamné épée, mais tout yé, na machette na yé, azwami, yé siko a diminué, to wana abakisela yango mwa mungwa, akoma kubuka bandako. Oyo kaka phénomène, bayaka 6, 5, 10 na butu, bakoti, babuki ndako na bino, babeti libanga, babuki bazwi nyonso. Nde musala ko bango bakoma kosala. Yé azali chef de bande na écrit na yé DGC. Oyo écurie rouge, il y a 32 chiffres de Jamaïque. La fois passée, tu as dit ça qui va nous soucier sur la Kiao. Donc, puisqu'on a comme ça, il y a bien des kotika point mon côté, où les alliés étaient à ma belle nabiso, to contrôle la canyonso. N'a pas frontière nabiso, n'a pas indiqué la frontière nabiso, parce que au même moment, Moussala Ozosala m'a comme ça, il au même moment, na commissariat ya Gombe. Ezo kosalema na urbaine ya Gombe na Lukunga na Changu ezo salema na Ntsele ezo salema na Mongafula. Donc ezali musala oyo tozwi mitindo epai ya bakonzi ya likolo po ete peuple na biso population na biso evanda malamu pe bazala na kimia batambola tranquillement. Na kolakisa yo monsieur le journaliste neti ndeko oyo mama yango auti kokendawa oyo ozomona oyo ekiri frontière tritage de Kimbangu. C'était monsieur qui a terrorisé. Bango bazali 3. Il y a un mosusu au peut to bango kalamite bakolekawa na 4e vague ou 5e vague comme on a présenté bango. 4h du matin. À partir de Pont Yangunza. Na Pont Yangunza awa na Elengesa. Ngambo ya Ngiringiri na quartier Biomini Ndongala. Okebo na quartier Kimbangu bango bazaliko botola ba mama oyo babimaka ya bamapa bazaliko botola babimaka kotoka mai kobotola ba pareil kobotola ba passeport kobotola tout. Donc okomona kaka mona mukie plaignante na ya utukozala wa kwa alembaki mwa mingi akei mama tala mama engangola a neutraliser a immobiliser azui appareil $50 Azui appareil $50 aux environs de 5h du matin. À passer que vous avez à reconnaître à Tangina Baninga Naye. Yo, vous allez les wana à Sambi ou pas la bicho. Na cadre ya 25 ans d'existence ya collège Père Damien ba ancien école wana bayebaki na organiser mobange na conférence sur le choc de la génération et les kakindenge nini bolanda reportage oyo. Tala lelo na Congo soki olebo luka musala ba tout rekobeta la entreprise ozo risquer ma bien taebi mayo po ba ambiako ba maîtriser masolo balingaka ko céder facilement espace te pa ba jeune o ba esika yango na 85 ans d'existence ya collège Père Damien oyo ezomi awa na quartier mokali na commune na Kimbantseke bon ces élèves à collège oyo balobi tintin ma kambo oyo ya conflit de génération et koki koko baboete tala tina ba organisaki mokola jeudi 25 mai 2023 oyo awa na collège Père Damien obange na conférence débat au thème na yango ezalaki sur le choc de génération nyonso ebandaki na présentation ba intervenant oyo bazali ba anciens élèves à collège oyo notamment Modeste Kaembe, Léonard Mwepu, Yves Foukou, Maître Bonheur Mankou oyo moko moko présentant qui exposé des motifs na ye na belève ba professeur à collège Père Damien oyo il a nisama qui n'a jeu de questions réponses entre belève ba professeur peu intervenant na ambiance à kosakanate. Très satisfait du déroulement d'activité oyo belève bazanga ki malubate na micro ya Marc FM. Je suis content de voir les anciens du collège Père Damien venir nous faire cette démonstration de leur exposé sur le conflit. Le vieux et ils ne veulent pas céder la place. Ils disent qu'ils ont des compétences, n'est-ce pas? Ils disent que nous n'en avons pas. Mais moi, je trouve que c'est à eux de nous donner la compétence parce que c'est eux qui nous montrent les chemins. Moko intervenant Maître Bonheur Mankou a tel qui tient une organisation à conférence oyo. Présence na biso na ezaki pour assurer bango pour encourager bango na année jubilaire au toza na na collège 25 ans ce n'est pas facile. Alors nous qui sommes de fruits de ces entrailles tolinge yango to yakil boshwa baleki na biso pour encourager bango to
toyebisa bango ke okokoma mutu soki otangi malamu. Les deux générations doivent s'attendre. Alors les jeunes doivent d'abord arrêter l'orgueil, accepter d'apprendre chez les aînés, et les aînés aussi doivent changer les narratifs, doivent comprendre que travailler avec les jeunes, c'est assurer la relève. Pe na cadre nostalgie, bon ces élèves à collège Père Damien bamba ki kitoko et pas une moko préfère collège oyo pe babeta ki corps à cause à kitoko avec un pacte d'idéologie toujours dans le cadre d'activité à 25 ans, il y a collège Père Damien 100% formation, Malou a toujours. Banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta kitoko te oyo ezali kopesa pasi mingi na population. Reportage. Soki otamboli na ville province ya Kinshasa, oko remarqué que depuis tokotaki na période ya mvula, banzela mingi ekomi ya kobeba makasi. Po degré ba mvula o ezali kobeta na ndenge ya kanda, yango ezali kopasola banzela mingi pe ekomi ko créer ba érosion na ba commune pe ba quartier misusu. Kasi soki totali malamu, ezali nde manki ya ba canalisation ya malonga po soki ba caniveau ya bien ezalaka eko permettre mai ya mvula eleka malamu. Kasi eza na ba place misusu okomona terrasse moko ya mukie pembeni ya makadam mai ekoya na quantité ebele na pression ya makasi esali débordement na terrasse ekotiti na kati ya makadam. Yango ezosala ke banzela mingi ekoma impraticable. Sima ya nyonso wana population nde ezali victime po moko ba chauffeur bakoma kalolendo okomona ba matisi transport tope bakomi kokitisa batu avant destination. Bakonzi en tout cas bota la population na lisu ya mawa na kobongisa banzela po circulation ya batu na mituka esalemaka na ndenge sengeli. J'espère boyoki po boye tanenge che tanenge sali kitoko te. Nani ayebisa bawewa ke mwana mwasi il faut avandaka kaka na katikati mwana mobali na sima. Mag FM s'intéressa na sujet wana. Kinshasa makambo e Kinshasa ba réalité. Mag FM mokolo ya lelo to s'intéresser na likambo kotia basi na katikati mibali na sima na ba moto. Ndenge tokoma ko remarquer na ba moto mingi na ville province ya Kinshasa. Po na likambo yango tokutana kina bandeko ba chauffeur ba moto oyo to misana ko benga bango ba wewa awa na Kinshasa oyo ba lobela kitini ya likambo yango na micro ya Mag FM. Tochaka mwasi na katikati parce que moto eza age à dépiner. Rere muke na koko sansale boye soki azana sima. Donc akomona neti to kwemba moko akoza mtu aliboso akokweya to chaka bango na position na puisque mwasi azana souplesse lokwa mobali te yango wana ba vandaka na katikati pona ko protéger bango po mobali a souple makasi na ngambo na bango pe bandeko oyo bamataka ba moto ba communiquer boye sala mabe makasi na linga yango te na mataka pona zana mbongo te ejinanga depo soki mwasi azana kati eza pona protéger. Biso na basi doit différent côté physique. Tala ko mata moto mwasi na katikati mobali na sima ezali na ngoma bete ndenge bandeko ba chauffeur ba moto ba expliquer kasi ndeko oyo mataka moto po profiter simba ka basi ya batu keba mukolo mususu ko simba oyo ba simba kate e komeli ngambu oh tolobaki te tolobi 100% information Malou a toujours. Ba chauffeur mingi bazalaka na notion ya code de la route oyo pesaka pasi mingi salaka ke baswa na bango to pe bambouteillage. Henriette Foutila pour na commentaire. Kozanga notion ya code de la route et pas ya ba chauffeur mingi na ville province ya Kinshasa yango tokoma komona soki kaka embouteillage ba chauffeur bakomaka na système ya bikende bizonga c'est-à-dire zigzag ake koto soki amoni kuna ebandi kokende azongi lisusu kuna surtout ke ba moto ekoma ebele
tangu mutu ya moto azo précipité aleka ye pe azokota okomona ecréer accident soit atuti pe mutuka mususu. Nyonso wana suite ya incompréhension na bango ezala nzela eza muke bako créer 4 à 5 bandes misusu bakomaka koleka ti place o ezali réservé pona ba piéton. Okomona embouteillage ekotiti na ba piéton epesi pito pale esika ya kotia lokolo ezali te. Pona yango tokosenga kaka na ba chauffeur bazalaka na esprit ya kopatiente po kokende liboso ezali kokoma te. Soki osali accident bakokanga yo wana okomona mutu azalaki sima aleki. Conscience esala, circulation esalemaka na ordre pona ko éviter bambouteillage na ba accident. Boye bakape ko respecter bande po tomonaka misusu aboyi na ekozela akoti sens unique mutuka mususu ekoya akomi koluka nzela incompréhension ekoti babandi kofinga na mafinga ya soni. Boye eza kitoko te. Centre hospitalier Dominique Lecaire ezalise esika moko ya kitoko ya kozwa soin ya malonga bokende kuna bino ba oyo bozali na bokono bako traiter bino kitoko ndeti ka kozalaki libanda ya mboka. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecaire eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecaire okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecaire prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecaire ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hospitalité benga kaka ba numero oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo ti na ndaku pe babandi ko traiter yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecaire te. Otuninga i centre hospitalier Dominique Lecaire ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Bakinois babungisa système ya bon voisinage ekoma sauf qui peut orkala voisin na voisin babandaka koyoka na malamu. Lelo na Kinshasa le bon voisinage ezalaka lisusu te ndenge ezalaka kala. Okomona soki na famille boya mindeko auti village aye na mwa masango fufuto mafuta okomona mama akozwa basani abandi kokabola biloko ndambu epa ba voisin. Kasi lelo système wana ezalaka lisusu te ekoma kiaku suite ya ba pasteur to ba prophète oyo na maloba na bango balobaka ke avant ya kopesa
mutu eloko esengeli oyeba état d'âme na ye to pe avant ya kolia eloko ya mutu. Kote mususu pe ba comportement ya batu okopesa mutu eloko alie soki ayoki pasi o yende mutu apesaki nga nguba. Nzoka nde nyonso wana esalaka ke to perdre moko ya ba facteur na kati ya culture na biso po ezala na niveau ya village bauta bayebi yango malamu. Okomona na pokwa bapapa bakovanda esika moko, mama nyonso akoyana biloko oye alambaki babandi kolia ensemble mwa tamba pe pembeni ambiance oyo wapi. En tout cas bolingo ezalaki makasi pe soki moninga azwi problème bango nyonso bakozala touché suite ya bomoko oyo ezalaki korenye na kati na bango. Tango akala ndenge ezalaki ozwi mupaya aye na ndako na yo ayeli yo mwa koli yo koli wana olia yo moko teka nde bino bolobi okota mwa ndambo opesi oyo mwa ndambo opesi boy mwa ndambo opesi melelo oyo soki ekoma ndenge wana en tout cas pona kokaba bomuno sako kozama yena oyo yazana ngo mukieso ndeko na zama mukeno kaba ndeni na tali bayinga koli na ngana ifuna bomba naliaka malembe tiro si aponga imoko nazana mbongo te biso pe to banda ko yamba bandeko a partir kindoki koma na famille opesi mwana ngelo ko salibo kina ko lie pasongo to koma ko boya na biso yango to koma éviter makambo na mingi ezalaka nango merci ko to koma ko banga na biso elongola pe bolingo makasi ndenge ezalaka leki na ngaye bo na ke pa ya na kina lia na sala bo to sali ya kende boyo na beli na salibo nani akina ko lie pa ya na bango mtasali bongo po aleki sali to koma obanga. Moto azangi bolingo akomona nzambe te po na Bible ebandeli pe suka bazali kaka kolakisa biso bolingo. En tout cas ekozala malamu soki tozongeli lisusu bolingo wana ndenge ezalaka na kala. Centre Café ke eye na appareil na bango oyo bazali ko benga prophète ezali ko détecter maladie nyonso oyo ebombani yo mutu oumeli na bokono otamboli bisika ndenge na ndenge maladie na yo emonani te kimambangu na Centre Café ke appareil prophète ekomona maladie na yo. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale, tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba mususu bazo kende ba poto. On a domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko taki ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladie nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladie nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oto na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion oza na Rompwe Ezo, Sima ya station Lodge, Avenue
Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Studio Liloba eye wana pona ko permettre mutu nyonso azali na besoin ya enregistrer album topé maxi single na ye au lieu voyager okende libanda ya mboka esika moko pe ya kitoko ezali na Studio Liloba kuna na 14e rue. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na Studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na Studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomina suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima caméra tozalaki na Junior Santos yende mutu abendi biso bilili kitoko na montage Beta Francis mutu a monté belema lelo kitoko kasi ya moto kabwana tokotana na page rose. De mariage et là mon couple sendwe papa bienvenue sendwe na maman kabena mbulu oyo bazali ko fêter 20 ans de mariage na bango balobi ekoyinda lelo parce que 20 ans ce n'est pas facile ebele bakokisa yango te kasi bino nzambe abateli bino boumela lisusu bozala kaka bomoko balobi bokokisa 100 ans de mariage couple sendwe papa bienvenue sendwe na maman kabena mbulu boumela peli susu joyeux anniversaire na Anaël Eunice a Chanvia umela balobi lelo ekoyinda champagne ekopanzana papa azali na poche mulai fete kitoko oyo azoki invitation te aya kwa mbete biso te. Peli susu joyeux anniversaire na Aziela Leya mwana ya cordon Shadow Leya ya complexe scolaire Leya kuna na commune ya Matete balobi lelo ekoyinda makasi champagne ekopanzana pe kuanga ekolia mananta ba moko ya kitoko taba ya mosuni donc soki ozwaki invitation te koya kwa mbete biso te mbotama elamu Aziela Leya tokomi na suka kaka ndenge tolobaka jamais tokabwana sans koloba maloba motuya oyo papa na biso ayebisaka biso toujours nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana maloba ya Maître Billy Malua Cléophas boyoki
ngana bino tokutani mikolo ezali koya te.